On est royal pour ça, non, mon tout ça, on a bien matongue. Mais que ça, il y a ces là qui doivent consommer de l'eau au lit. Parce que là, il y a ba wenze nyoso omoni awo to benga ba Afroshop ne ba benga ngo oyebike ezaka ba mvunzi ba India to ba Pakistanais mu ba ko tekisa ayina asomba bana matonge ba benga ngo nini ya Bruxelles engoloba so otandi awa ba Congolais na ba Africain ba tambola ba on basomba biloko lia biloko ni ba otekisa ya biloko na biso ba pondu ba kwanga ba mbisa okaka matembele ngai nyonso oyo kutamboka na biso me banani ba otekisa ngo ya ba Pakistanais ba Indien me elobela bandeko eloko moko te so bandeko bayaka basomba bapesaka mbongo bato mosusu bamvuama eloko oyo esengeli bolandela ngo eloko ni Congolais osala otondisa ba église ezotonda me babiloko boye bakoka osimba ngo te somona balalisa kaka bato bakongi o Jésus akoya tout vient à Dieu nde balobaka ora ye mutasalaka boye me ndenge ezosala te bapakistanais na bakunzi batondisa makambo na bango awa biso ke to ya kosomba mbisi okaka oyo osomba ngo pa pakistanais to pa mbunzi biloko ya bino tokomoni wa biloko moko bamisuni misusu oyo euta toyeba te bandunda misusu babiloko misusu ezouta bato bakomobela maladi bakomokangama nzoto omonaki oyo babenga ba AVC ana toyeba te babiloko nini tokomolia bambisi wana eza na bacongélateur na oyo bambisi okaka te bambisi mosusu ya mai baokolisa yango soki wapi soki na Hollande soki kuna na ba Thailand soki pa ba Chinois baokolisa yango na ndenge moko ya mosoto baopesa bango bakisi boyeboye bozokamwa soki mopanzi ekomi osala opasi okomi boye okomi kokangama okindoki babwakelaki yo ofami kuna na Afrique baolingi balia yo ozowana edoya biloko bozolia ozomona yango wana esengeli tolandela likambo ya ndenge oyaka omoni oyo bapla na biso bakoko bamakemba babiloko boye tasiko moto aotekisa ta kuna moto aotekisa omona ya normal te communauté nyonso oyo abibengaka communauté azalaka ye moko apesaka ye moko asombaka biso tokomaka bato oyo tosombaka me toproduisaka eloko moko te kaka toka quartier na biso moko tokomaka baconsommateur donc mbunzi pakistanais elia otekela biso na kwanga oyo ekuta dama yango te eza deja bilembo donc basine te eza deja bilembo donc basine ya toza dérangé mentalement eza normal te toza consommateur na quartier na biso moko boye biso moko tozaka baconsommateur na kwanga mbunzi fo tekela biso kwanga na pondu ya normal te vie yebisa bango ebele kutu ya système talakaka kwanga makemba mboma oyo mboma oyotaka mbandaka na mabenge yango wana tolobi boye donc bwanya mayele likolo ya mesa makambo oyo to ekochange kaka na participation na bino nyonso bandeko donc il faut tochanger mentalité asika ekota penaki mbongo na biso ezokende wapi ezala nini pa banani po ezalaka te solo mbinzo mbisa okauka pakistanais otekela la dictionnaire na biso pio de raté donc imaginez que damas na biso nyonso oyo toliaka bato mosusu batekela biso après tolobaka ata 30 secondes ya kobakisa ekokata ya normalité makambo ezoleka awa na kati ya batonge Bruxelles partout okende lisolo kaka moko consommation kaka production eza te donc yango wana tolobi ke bwanya na mayele likolo ya mesa to bana koutile baproblème na biso ndenge nini torésoudre bacrise ayo baproblème aboye po soki tosali te donc tokotikela bana biso héritage ya consommation kaka na monde oyo balobi au monde ya rendez-vous du donner de recevoir production eza te kaka consommation donc yango wana tobi ke non
tososola liloba yango wana mpenza liloba yango wana tokanga lisita ok malamu naolinga totambusa mwa kamera to atozwa mwa bilili moko boye bamagaza ngo ndenge ezali te kata na